afinginga na olakisa yo akokotaka na kari nanga okotisi na kari nanga tana we koki na olakisa olia pau déjà na monde spiritualité pau eza déjà libulu libulu eza déjà mutu kokufa nda kokunda mutu donc ça veut dire akobomanga et ça l'état pas même 2 semaines te na olakisa dans 2 semaines olakisa saka to atanga ki ngolobi 2 semaines ekoki te 1 semaine après na suis malade non mais si on peut asali bon aroedenga tout bien pour na ba preuve na ba appel na ye ndinga menasanga ndinga benga kanga j'ai ça net le na buta benga 4 appels après émission mais maila suka wana pour ba koti sanga na libulu ndeni libulu ba chimoli libulu la sa mabele ya mesure nanga na koti ti na kati ba koti batika maboko libanda ba dindi singa mutu etikali kaka bakundinga na mabele nanga nyonso na kati nzoto moba na kati awa outi kotanga 3 personnes oyo babandaki kodouter na mariage à Karine Mokonzi et puis bateau peyo o répondaki babazalaki misato en passant tu as cité les noms de Maneke Yvette na Fivette mais pourquoi aujourd'hui na maladie na yo ozobimisa beaucoup plus kombo ya Fivette et les 2 autres comme na bango ezoko yokana te pourquoi Yvette Kalombo bol mo eza na suka wana ya faire wana ayako talanga eza ku bol na ye amemele nga mpose ayako talanga Yvette Kalombo oyo o clashaki ayotala Yvette Kalombo donc ayako talanga esinga amwana na yoki makam kuna comprendre ndeni akoma tsepa nanga na sutika koko baina ndeko na ye. Et bongo la Chine, mami, déjà azo s'organiser pour nakoluka moins ya ko apporter peu mais forte nae par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundela. Non, mami non, na j'appelle mami te na bika na zonga musala na même attention na zonga musala na zonga suna baligné wana te. Oponi no zonga la baligné wana te yango pe nande mutepesa makambo. Non. Na ka pe YouTube na ba ko finga te na ba ipo ko sala ba 10 kg nanga ba 7 kg nanga na otala mape donc là chien na te ezaki série Karine Mokonzi balaki batu ba douter Karine balite en fait on a de la Chine de Karine Mokonzi. Ah OK. Et il faut bien préciser yozali chinoise en fait. Voilà. OK. Donc on a qui vraiment ko éclaircir batu ke ezali bala solo. Et en plus, Karine a qui début à Zeminae. Parce que la fille, oh, yabari ko douté à maman Karine, la balité, c'était Maniké. Et ça qui Yvette Mayamba, na Yvette Kalombo. Batuna s'adressait à bango misato wana. Batuna se nablessa, et batuna so oyo, susu. Ato sungete, finga batu, ça va tête. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mbote na bandeko balandi ya émission Le Code de bonne conduite. Bino baye bozwa kalibaku ya kolanda émission tous les jours. Et pas ya Sarato la télévision et puis nangamu ya Top Media télévision boye imalamu na émission na biso oyo mosala et bengi biso lisusu encore une fois tout luka moyen to ya kolukela bino les informations actualité makambo o ezoleka tout autour ya bande kona biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse voilà pourquoi to longwe depuis ngambu ya lemba limete to ye lelo bongo na ngambu ya ngaliema une façon ya koya ko sala musala na biso elo nini ememi biso awa nakanisi depuis pas mal de temps barimer et banaki koleka éléphant de la presse azali na maladie oyo babenga kango nakanisi kombo nango yemoko akoluka kopesa ngo batu ebele bandima kite lobby yemoko à se permettre pour aller canal live et pas ya Sarato la télévision bisika boni pe bozo landa émission oyo et koki pe kaka te batu bazo continuer kaka kocha ba doute bazo continuer kaka kocha ba tembe ba lobeza ba buzz ndenge batu ya internet ba mesana ndenge batu ya internet ba mesana ko kino sala makam na bango voilà pourquoi elle nous a invités aujourd'hui pour Aluka Moya ça la apparition nae Aluka Moya solo la a expliqué exactement qu'est-ce qui s'est passé et nini ezali
à la base il y a maladie naïe nini oyo et sali etelelo à se retrouver na baita oyo azanango. Voilà, derrière la caméra j'ai mon réalisateur qui s'appelle Bon Delive oyo amesana ko sala biso musala kitoko awa yazana sima caméra wana azo maniola ba image soki to lo ba langage moko au fongoli pour que bandeko ba mona que réellement je suis avec concert nanga ndeko nanga moi si otoye kotala awa mais na ko mona pena na état ya malamuté. Je loue l'Éternel parce que na moni amati afandi na kiti. Lorsque nous sommes arrivés ici azaki na tapis mais to koluka moya to PC maloba Bon Delive ceux qui to lo ba langage moko au fongoli déjà caméra pour que to PC maloba mbote. Mbote na internet nyonso mbote na ba diaspora tout bolandanga mingi na babonné ya Sarato la télévision Top Vision Top Média télévision. Merci na nzambe ya prophète Konde Paul Dominique azobatelanga tina ngonga yo moebetani ya kokutelanga. Donc voilà, merci na yo, merci na Sarato là. Voilà, éléphant de la presse nakani sito koluka meto kende tout doucement. Mais topé sabatu makambo ezali importante parce que la télé ezali radioté. Lorsque on vient comme ça à la télé, on doit se préparer et on doit avoir des éléments oyo et que certifier makambo biso tozo koloba. Exactement, qu'est-ce qui se passe avec éléphant de la presse? Bon, eloko ezo passé pananga eza que nasaki mission mon pas Sarato là na ataka robo na lati les grands caméramans na aussi rappelé nanga nasaki mission mon na Paulin wazaka ko sala ta filmanga ka caméraman non ezaki série Karine Mokonza balaki batu ba douter Karine a balité en fait on a de la Chine de Karine Mokonza. Ah OK. Et il faut bien préciser Yozali chinoise en fait. Chinoise. Voilà. OK. Donc on a qui vraiment ko éclaircir batuke ezali bala solo puis en plus Karine a qui na zemi qui début a zemi nae dans sens wana n'est tellement la fille pour parce que la fille oyo abaki ko douter mama Karine na balité c'était maniqué ezali qui Yvette Mayamba na Yvette Kalombo. OK. Batu na s'adresser na bango misato wana. OK. Nalobi bolata ba nini elora mukuse nganzo na ngeza na batache te naza muta munene po yani Yvette Mayamba abanda ko finga nga de décembre tina mars. Okay. Na répondre était première émission na ko répondre à pas Sarah. Okay. On a sala ki wana ndomoni wana donc voilà. Ndomoni ayeko selanga ba capture on a tinela Sarah mona ba capture en te mais awa lokola wana zaki ba capture atoye epa na yo moko afinginga na olakisa yo akokota na Karine nga okoti sko na Karine nga tana we koki na olakisa olia pau déjà na monde spiritualité pau eza déjà libulu libulu eza déjà mutu kokufa nda kokunda mutu donc ça veut dire ko bomanga et ça l'état pas même des semaines te na olakisa dans des semaines olakisa Sarah tout la atanga ki ngolobi 2 semaines et quitter une semaine après na suis malade na muka mukusa na nzoto mukusa musona kwanze ebimisi mai sona kwanze ebimisi mai na bapota na makila. OK. Nde na kei esika basesa ki valdi na kisensu kuna na mama nanga po ake ku kosulanga kisi na mama nanga toketi na kisensu ko to basesa valdi tambwe valdi ayebi que je sali bambote nao na ke kuna basali singa penda ba traiter nga ba esinga PC et na YouTube donc vraiment ba traiter nga pe wana ba prière ba pas kolanga huile d'olive kuna ba traiter nga na huile d'olive. OK. Huile d'olive ba esi mama atongolanga mususu apa kolanga nzoto mobimba. OK. Donc ata mukuse makasi so na pa huile d'olive prière na yoka na nga kimia na fanda na nga pe et osala keto yebi na biso na yoki na nga beto bimi. Il y a sous bon on dirait na longano chapeau na longano chapeau bon mon elonginanga bato tout bayebinga nazana boité donc banos bayebinga na ebité les grands caméramans sozozwa donc botala elonginanga na ekomi bon mon atala donc voilà basali singa pe wana esili sibitisement na epe kolongwa wana tokina mama tozongi ndako epananga tofana mama na lali susu boye e bandi le susu
mukusa ndete qui ne placement boye ba traiter ngal susu pas mamango na lemba esimbaki tende ba Alexandra ko mama onani tilelo na ngirengiri na ingende numéro 25 bat nyonso balingi o bana tembe ba ko vérifier na ingende 25 na ngirengiri donc Gambela Khartoum donc ba ko vérifier na kena kuna bachimo na libulu bakundinga na kati na bafansi kaneti moye bimi boye na kati ya moye bakotinga na kati na fandi toute la journée après balongoli ngai. Voilà, attendez mama toki malembe avant to koma nanu na place ya traitement de nini bazo ko traiter yo wana awa outi kotanga 3 personnes oyo babadaki ko douter na mariage à Karine Mokonzi et puis bateau peyo o répondaki babazalaki misato. En passant, tu as cité les noms de Maniké, Yvette, Nafivette. Mais pourquoi aujourd'hui, na maladie nayo, aux obimsa beaucoup plus combo il y a Fivette et les deux autres comme on a bango et Zokoyo Kanate. Pourquoi? Parce que Maniké de John, na kudana kina eju tota ko hôpital na maman. Ah petite sœur nini longi komi bonde nini. Mais na lobela ke pe ma belle émission. OK. Ah, petite sœur, nini le pona ya kababa na Jonathan, Kadima, Prince Babia. Donc c'est ça mes potes. Ah, ma fille, nini longi komi mère, babo ke nga mpese, maman ko boss na maman. Ah, pour baye na maman biso. OK. Ah, nini longi komi boy. Nga bité, babo ke nga mpese boy. Ah, faut l'andela ngo bien, ezan zoto bino YouTube bino boya oh, manika seki. Il faut faire très attention na maman bokotaka. Aleka na ki. Il fait kalombo bol mo eza na suka wana ya ver wana ayako talanga eza ku bol na ye amemene nga mpose ayako talanga il fait kalombo oyo o clashaki ayotala il fait kalombo donc ayako talanga esinga amwana na yoki makam kuna comprendre ndeni akoma tipa nanga OK na sutika koko baina ndeko na ye ndeni abibi oh mami oyotalanga abi ah éléphant nga na yebi na sima Karine. Donc tu es vraiment ma petite sœur. Okay. Problème ni boy moi no komi boy il fait que no mami se bimi. Na ise mami baba ke ngam PC. Abibino bino YouTube bino boya oyo. Boy barate YouTube ba tebe ba mo sala na ndinga ba kisi. Ndinga ma mebele moni résite okoti ma mbo etenga bi mami na yoki okusoni nde na finga yo et toi bina nga non laisse tomber. C'est la famille. Derrière caméra aux allées qui nanga, c'est la famille donc na hôtel on a eu que na passe na hôtel là yo. La fille en question n'attend comment on est pourquoi parce que partout dans autre tambola et mara kombo na ye. OK. Moi ni quand on a une église au Vadez à qui sensu. OK. Et puis kombo na et puis na YouTube. YouTube en ba tangelinga fille moko clasher là qui autant kombo na ye. Fivette. OK. Na kuna. So ki tembe ba ke koto Vadez na ki nga pena okende kuna bayoka. OK. Po biso na liloba balobaka kombo mutu te. Prophète Konde après soka ben incinérer o emo comprendre mutu nini wasali o mabe. OK. Donc voilà. Donc moni deuxième fois et robi masusu et pas maman on a kene na lemba ka ive na ni Fivette mayamba. Okay. Troisième et est-ce que pas maman on sait ça na ingende na lobi wana. OK. Na ngirangir. Donc vraiment la fille pour là na lobandeti nini. Natana les kamona hote eza délire à YouTube. Eza YouTube to bengango eza clash ou base. Donc voilà, on a ça qu'on a sens wana parce que Nazad de la Chine de Karine Mokonzi na yaki pour na ko défendre Karine Mokonzi. Mais o ekomelinga lelo donc et ça pas si famille n'a de souffrir. Donc on a évité vraiment. Yo nande kwa na mwasi exactement question o na kolukana tu na ngobongo bo wele la kanini problème na bino mibale nanu ezali nini po akomati na niveau ya ko tindelo ba message oyo yo uti kola kisana kanti bato ebele ba mona ki ba capture pe bo mona ba capture to koluka moyen to le kisango bo wele la nini bona problème nini et puis peu komati na niveau oyo komi. S'il vous plaît, gardez vos émotions. Je sais que ça fait mal. Je sais que ça fait mal, mais bon. Comprenez son émotion. Comprenez son émotion. Elle souffre.
Elle souffre et donc comprenez son émotion. Mais maman, s'il vous plaît, au se retenir un peu, au meka ko répondre à la question na biso, boue la capella nini. Dans la fille, n'a bien été en fait. N'a bien qu'à YouTube, tout ça na YouTube. Bah il fait que l'homme route n'a bien bon maniquer n'a bien bango, bah grâce à motomonana. Mais la fille n'a bien qu'à YouTube, n'a jour mon autre camarade Myriam Mapula que je salue, moi ma coach Marcel. À question balinette c'est pas naï. Donc voilà. N'a bien été na mon été dès qu'on finit na ba message na nda kuna je connais pas. Na bien nda kuna été na bien porte nda kuna été donc na bien vu na été. Donc voilà. Oyebi vina été mais moto oyebi vina été ndenge nini akoko matina niveau abana komenanse yo et puis lelo ba message bando ko bima que était malade oyo za nango source ezali maman. Bon en fait ba nous ba sala misala mona ki mtia mabe. Ndi ba sala misala bon. Na ki mtia mabe no na ebité. Na ebité donc nzamba konda obundelanga nzamba lilo bazalanga donc na ebelo. Actuellement ba traitement na bazo traiter yo et pas ba maman ya ba biki saka bien ba maman ya banganga ou bien ka ba maman baza ba spécialiste ya ba maladie. Non les ba maman ba traiter ba bokoko. Na kende na prière pas prophète qu'on est pour le Dominique ta moninga Vanessa. Mais balé tu masque de VS wende ni longi. Masque prophète abi oui. Et loko on est ba bois que le président PC. Il y a Ligorodo. Abinanga exemple ça Ligorodo balet sango le roi masque de VS. Donc prophète a prié lenga do moni nzamba sungi bato tout basolanga na bapel vidéo baebi vraiment elle surtout bino beaucoup chongo de komi boy. Donc am so kuchongo komi boy. Yori Blaise aebi bedo PC na ebi a Willy PC ne baebi donc presque bakali même baebi. Donc voilà. Maintenant, Oyo Lelo et Komelio, tu as bien dit ici, excusez Zali, question polémique, mais n'en a besoin de peine à me comprendre. Batu Oyo Clasha qui lobby, Oyo Fingaki, Ezali ba Yvette, Ezali ba Fivette, Ezali ba Maneke. Mais Namoni quand même, Yvette a manifesté la bonne foi de quitter et panayer, t'y venir pour aya ko assister yo, même t'amener quelque chose et puis aussi je vois Sarah Tola Piazza motivé, il y a ko luka moyen, il y a ko apporter soutien naïe. Et bongo la Chine, mami a déjà azo s'organiser pour na ko luka moyen, il y a ko apporter peu mais forte naïe par rapport à la situation oyo parce que yo bano bundela. Non, mami non, j'appelle à mamité. Nanu pepo parce que na bomba kiango depuis kaka. Bato ba sanga bomba ko bimisate po e bakisa sous problème ko la problème. Donc tellement na mona ki soko moni ndo ki belela. Soko lingo kufa fo bela po na wi po kufa lelo po e bomaka. Kandenge gloire langi ute ko loba na live e bomaka. Donc e ko ko matanga na motema po na kati motema na kufi na beso muta munene. Donc ngai Mami no ba benga te. Maman Jackie merci na message, Jackie mon Jacquina. Non, nous prenons mami benga te présent en se disant merci. Donc venanga à Firenze parfum de bonne odeur merci. Donc voilà. Renate il faut merci. Donc mon pécha, ex pécha merci. Bon on est ba benga donc les restes pas encore. Est-ce que Makambo Bino Bosala Kawana Yako clasher Batou et surtout non to solo là éléphant s'il vous plaît est-ce que vous te nazo condamné yote tika nanunga tuna question nanga te éléphant yo zali mopanzita sango ngana mopanzi sango pe lokola yo na une source pour nous avoir information oyo ozo subir aujourd'hui ba tu belé ba ozo subir en côté ezali lokola leçon si vous pouvez avoir un message oyo yo koki ko lancer pas ya bande ko na yo o bazo zwa libaku ya kolando na temps oyo na ba chaîne nyonso ba vidéo oyo ekoleka ba koki ko retenir nini wana ezali question na ngai ya liboso et yami balé nazaki na besoin na yeba OK c'est bon to bani na wana. Et là, on va retenir, on a prière vraiment mingébélé. Nzambe na bino la communauté de Sarato là.
nzamba sunga nabika nazongela musala nanga même ata so nazongela musala nazongela so na balinie wana te oponi nazongela balinie wana te yango pena nde mutepesa makambo non nayaka pe YouTube na baka pe kofinga te na baki pe kosala ba 10 kilo nanga ba 7 kilo nanga na otala mape donc là je na tina te ezate ke nabimi faible ou soit nabangi moto abwaki nga maladie non po alobaki na kolapisa yo okokota sa mabele okolapa komona nga na internet donc vraiment naoya so na baleni wana te naosala mosala nanga normal nayemba invité nanga normal Est-ce que lorsque vous défendez Karine Mokonzi atinda kabino ayeba kabino que réellement bato bazo kobunda ponanga non par là on a une question on a on état on a s'il vous plaît naza besoin na yebango parce que na état onde ke biso to koluka ko profiter pour na koyeba comment ça se passe parce que aujourd'hui yo ozo souffrir mutu moko azoni yo kwa mana yo nzela moko azate maman Karine Mokonzi nayebi par rapport à Myriam Mapula ma copine abako travaille chez Karine Mokonzi quand on a Grâce Temo, quand on a Janvier, quand on a Yvette Kalombo, quand on a nani oh babo qui a poison nani comment il est moi c'est à outil africain Jaël Chaud donc c'est n'a pas bon tout n'a pas bon pas Karine tant qui était la camarade nanga en plus Karine a fait un sentiment à TV de mon IP na côté télé tu vas pour cela bien donc Karine c'est une sœur pour moi donc je l'aime beaucoup donc voilà Karine a bien habitué quelqu'un qui fait un moto donc il est qu'on répondre à moto non et ça a kende konayo et puis kende kono soutenir de au moni to côté la Karine sans soin. Voilà. Le traitement maintenant, ça évolue comment? Bozo ko posséder nangonde. Non, maman ngwa lobi bazo bakisa maladie. Bazo bakisa ko boa ke la po azo salisa ezozonga. Maintenant lobi na ngai azo sala maele lenyo so suka. Mais maele suka wana po bakoti nga na libulu. Libulu ndeni. Libulu bachimoli libulu. Na sa mabele. Na sa mabele ya mesure nanga. Na koti ti na kati bakoti batika maboko libanda badindi singa mutu etikali kaka boy bakundi na mabele bakundi nga na mabele nanga nyonso na kati nzoto mobana na kati traitement nango ezalaka bongo batraite nga mais mama na lobi on dirait bazobakisaka bazobakisaka par là linga loba nanga lobi soki akotisinga na maboko na kati ça veut dire maboko nanga na kati ya libulu donc mutu oyo azana sima likambo aliwana nga to na sima ya maladi nanga donc akokufa donc moi ba kotsa maboko ezate na kati te fa kotsango ndeti so de système émission no kende po akotsanga ba 13h le fona kende na kende après jour moko na ke le fa kotsanga après nde akotsi maboko nyonso na kati nde to mona résultat. Donc voilà. Mais si quoi er bazo koto na libulu wana bazo kunda pe mabele bazo koto na bilamba bazo koto na bilamba bi mutakala balongo bilamba nyonso na kota mutakala bien que yolati bilamba mais nous avons vu ndenge nini ba parti o malade yango ndenge donc ezayo na nzoto malade ezanga na mabele awa libumu mukongo ba fesse nanga nyonso tina mipende awa bozo ben ser non ba mon YouTube je veux pas risquer kasi bango balobi nazo ko sa te balingi preuve ti boye boza preuve je suis sur place je me permettrai pas otomboli bilamba baba no filmer yo mipende nanga nyonso awa akona la kisaki yango nga fi ya soin likolo soin donc nyonso eza vraiment ya kobeba. Donc, et l'on écoute vraiment on a déjà, donc voilà, donc vous voyez, donc il a bien été, moi si d'ailleurs le me commis pour display, et puis caca, donc, c'est vraiment display, donc oh tout bon moment, oh,
cameraman zongo bimoni oyo eza ba maki donc ebota somoni ba oyo na monde eza bambuma ya vert omona eza ba maki yango oti awa ba maki nango yango donc yango wana donc voilà ba effet nango eza nini ezo salo mukusa moi afandi kimia boye mpona pakoli je na biso ya liloba je na biso tellement beke boye na tongoli yango pe et puis na pakoli na prier ndo moni na fandi kimia boye lutu wana moni ya mulai wana na bitu so bako pesa ngango s'il vous plaît bandeko bo pesa mama lutu wana Alexa bandeko eloko ya les grands cameramen ça lutu wana nini wana luto nde na kwanzela luto yango nde remplacer loboko na loboko parce que ezokota na kati boye ko kwanza donc pesa so kwanzi etiki pota misi mai na makila etiki pota ka place moko donc même tine longi so moni mukusa ebandinga loboko ekoka sute ekoma pela na lutu na ko frotter longi donc yango mona donc voilà yango zomona donc mabele boye nyonso eza kobeba nzoto eza kobeba donc voilà befe nango yango wana mukusa eyaka na mukusa donc moi ete na bana kolela bata lupango bavoise bena bakota bamoprilenga donc voilà. C'est quoi le plus grand regret ya éléphant de la presse aujourd'hui na mosalo doya oya kosala na YouTube? Mais vraiment, en vrai dire, si on a pas les abonnés, on a côté. Même ceux qui n'avaient pas les abonnés, il y a modèle on a rien à y être. Tu vois quand baba qui est maladie, ndé na mona valdi, il va dire, basali boy. Donc, tu vois mon blague, mais nga mon témoin vivante. Donc, on vraiment, donc, il a vraiment regret mon nene. Puis plus, ça dit 2 mois, na sala raté, famille toi la ranga. Nga mo fofu tanda kwa ba tosika na fanda awa mama na biso falia famela baleki nanga papa na biso ngande ya liboso donc ngane na suna famille donc je mona na fin déjà 2 mois puis en plus bambongo eza sous-sauté bambongo ko sali sa eza sous-sauté pour mon nyonso silinga o na bomba nyonso sili donc na suna mbongo te donc bato ba kosunga ngaso ba kosunga basunga et ko sala bien. Voilà, merci Bandeko Balandi ya Sarato la télévision, Bino Baïbozo Alibakwa Kolanda Biso Nangamu à Top Media Télévision. C'est un message où Nazan a besoin n'a profité pena lancé par Bandeko Nabiso Nyon Sotosala Nabango Moussala au Moko. Donc faisons très attention à Makambo Tozo Kosala. Regardons à la télé, on vient pour faire quoi? Toyaka Kosala Nin à la télé, Toyaka Kopé Sanin. Et puis moi, à ce que je sache, et pas baninga concurrence à la loyale. S'il vous plaît, derrière la caméra, il y a la musique et Zobima. Je sais pas, ça va déranger là. Donc voilà. Naïbi que concurrence à la loyale. Entre nous, concurrence à la loyale. Tout ce qui se passe à la télé, éthique à la télévision, et ceux qui, à la télévision, éthique à la télévision, après la télévision, la vie continue. Mais chercher à toucher, tina ba vie privée, personnellement, na sepela kanangote, et puis ça craint. Vous aussi, vous êtes encore na lignée Oyo. Bozana nous na lignée Oyo. Que non, yakobano kota na ba vie privée à batu, na ba clash, vous devez arrêter. Parce que c'est pas tout le monde qui supporte. Balobele Mabé, va clasher sur Yi. Voilà aujourd'hui les résultats. Mais je suis très heureux. Hier, c'était Saratola qui avait dit Niet à se mettre les sous-soutés à Tchekitinaye pour abano clasher sur une personne. Attends, fini maman net atanaye à Koya ko clasher les moutoutés. Aujourd'hui, éléphant de la presse a sali sous preuve. Il y a maturité, il y a conscience, il y a conduite, il y a malam par rapport, il y a makambo nyon sobakutani na yango parce que ezo sala très 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 mal. Je suis là. Nazo mona ndeko nanga ndenge nini azoko nyokwama ndenge nini ndenge nini aza mal à l'aise même ndenge afandi na kiti wana. Il y a des parties oh yanzoto na sincèrement je n'ai pas supporté ya kotala ngo pour na respect ya ba maman. Je peux pas aller ti ba côté kuna ba place ba boake lié et ça ce sont des points sensibles yanzoto. Et moi je me pose des questions, quand vous faites ça à la fin vous allez gagner quoi? Éléphant de la presse. Jusque-là, Nathan Onyon Soyo Sali na YouTube, qu'est-ce que tu as bénéficié par rapport à mon sala au saliti lelo oya kozwa résultat ya malade yozana ngonanzoto?
bénéficier quand on a salaire na biso fin du mois na ba na soto boire ngane ba tinde la biso bon ouais na la Chine ne ba sunga biso donc voilà. Merci toluka totikayo bon de livre akoluka moyen acha caméra na ngambu na yo pour oluka moyen opesa le message important pour na bandeko bazolanda yo pour na ba communauté nyonso diaspora ya Congo ba frère na biso ba sœur na biso oyo bazana poto ba serviteur de Dieu o ba kozwa libaku ya kolanda yo ba meka ko comprendre quelque chose et na oyo eza mutuya par rapport ya appel na yo o biso to kititi na résidence awa bisika boni yo fandaka. Bon, non c'est nga bandeko ba sunganga na prière mingi prière. Donc bo changa bien na mabondeli bo sambela ngai nzambe na bino sunga ngai et pas itenga pe na lalité bandeko na ba chroniqueuse to sambela nzambe azali tina telemi boye po nzambe azali soki nzambe azali te passe donc je vous dis passe dans bateau boye otala ngai ba moni eta onanango donc vraiment sunga nga na prière physique, finance, nani so donc nzamba mona bino nzamba prophète comme Paul Dominique ozangate no pambola bino. Merci beaucoup. Voilà, est-ce que aujourd'hui ozo bangate cette question j'allais même donc oublier. Et en plus la fille azo benga trop. Na tuna question puis au kobaksana oyo za nangwana. Ozo bangate que aujourd'hui ndekono moi si otangi kombwana oyo olaxi na ba capture et tout apporter yo plainte na justice boke samba yo na ye ngakutu sokutu et comme mamba plainte kunde sanga so bien makasi parce que mes parents sont là ba yebi partout au Kine batanga kombwana et en plus na avocat nanga Léa Milk mbote no bisikoza avocat nanga yo wana écoute sanga maman to qui na procédure ya la police to qui porter plainte ngani na boya kana c'était malem imbécile nango mais so pe asali bon awedenga ko bien pour na ba preuve na ba appel na ye ndinga menasanga ndinga benga kanga j'ai ça net le na buta benga 4 appels après émission yo so katena komona ngana on like ça lobby ta émission ici oui. Non, on a mis un peu de la neige, ça sera. A Bengi, on a numéro RTL. Et ça, 097. A Bengi, on a Bengi, l'appel WhatsApp, on a un Bengi normal. Azo gazé en gag. Donc, voilà. Soit ça, la bonne, ça n'a bien. Pour nous avoir preuve, nous avons un avocat, on a déjà bien blindé. Donc, soit l'into qui est dans l'état, on a pas un battu boy, ça n'a ngamona funde mbonga plainte ngamona ozola ngabatu bazoli ngaba avocat donc bato ba kotala ngaba moni non trop c'est trop mambo fait c'est la peau Angelica Madeleine akufa madame que je sali maga kufa na pese mbote na sesi kazali biso tout lembo Angelica Madeleine donc biso to ebaki madame Angelica zaki taka to benga madame donc azaki bena mécène donc ayaka pesa biso mbongo nga tokena kolande ti na nini na komina kisasa kuna toke kolia mbonga ya madame Angelica Madeleine akufa lelo batu ba boyebi pe te akufi na nini ba verso mebele et mebele yango nga mona yaki na YouTube on a pese là donc yango vraiment na sengi Sarah to la ba pardon 1000 fois pour na le katema pe azali na tante donc on est sali bon. Voilà, aujourd'hui pardon, mais bah confrère monsieur so babazan si ma caméra kuna bango pe fo baba leka mais ouais voilà n'a besoin to kabwana yonanga awa. S'il faut demander pardon à une personne ou à deux personnes na mabe oignon so peut-être yo sala. Est-ce que d'abord ozo reconnaître que pe o sala pe ba mabe mo boy na YouTube. Bah c'est grand nzambe pardon. Nous sommes pardon. Attends, le prophète, le prophète qu'on est pour le Dominique, nous sommes pardon. Et nous sommes nzambe ou apesa nga pema ou azobatela na maladi dans la muka. Donc na bona kimbinga nga fo ba sokola nga. Tala maman nga bon sakoli maman na nzoto nga asokola ngai na be facilité pour na kosokola. Pour naza penza monene. Donc fo sokola nga nikanga apokola nga mafuta.
donc ça vraiment passe donc et là on a regretté car ça na ça sumsa na ngate na fina ndaku na sunga famille na sunga libota fona ngamo fona futandaku maman na ngeska fana futandaku donc on a qui pendant famille na en tout cas na zo souffrir na nyonso voilà on souffrir na nyonso c'est hier au qui blessé na ba propos na yo parce que aujourd'hui je pense que vous avez compris elle a bien dit Asuki à côté kala ça so bibilo côté azonga so vie on a simate donc à partir ya awa à continuer vie mosusu une nouvelle vie o et zo banda pona concert na biso mais batu oyo o blessa ki lobi wana o peut-être est-il lopé et cause la moins 2-3 personnes ba cause la na kanda na yo à travers cette émission ba koki ko comprendre ni le pona yo. J'ai pas compris question à comprendre. Bato o peut-être yo blessa qui à travers maloba mo boya la télé message mo boy donc le kaki et ça là qui bango bien té à travers émission o. Business na YouTube to blessa na ren. Ngabe finga ngandeti ifivete mayamba finga ngako banda décembre ti mars. A finga nga mabe même na ba message a komeninga. A finga nga mabe. Do ata mutu nyo so na lakise ka message nande na komi ba sanga yem tabwakeli. Esayi. Donc nane le rosinga pardon te ba singa kanza me pardon. Non, je pas dit pardon, juste un mot par rapport à non. Parce que au tiki no tout na blessaye. Na kombanza makonde a excusenga pas pardon mais a excusenga. Donc voilà. Merci. Toko kabwana awa message na suka ou bien na des annoncés pour toko kabwana yonanga. Donc merci beaucoup na bato to soutenir nga na appel. Soutien à prière Sarah tout la merci. Nazo ko kuna soni. Donc to la pena nazo ko na soni. Mais bi karande na kenda na yo donc olimbisi ya. Il va être aux autres soni. Il va être kalombo do yewu to pena ba kweto. Masha mamu menu donc il y a vu so penza donc merci na BBC Lukamba Banque Suisse. Donc merci na mère Eve ma solution, merci na Kumo Pape. Merci na Henri Blaise Makenge Levia ba petit. Merci na BDPC na Ouli PC na Paris wana. Donc merci na Dekare Bachia Mobala Sango donc merci na Sarah Kabola Splendide. Donc merci na yo. Merci. Voilà, merci mesdames et messieurs les abonnés. Il y a Top Media Télévision, Bayenion Sobolandaka émission Nangambu ya Saratola, Awande Tosuki, Nande Konabiso, éléphant de la presse. J'en profite pour. Nous allons mettre votre numéro, il n'y a pas un problème. J'en profite pour dire un grand merci à ma maman. Ok. Maman, tu n'as blessé, et tu n'as oyo, susu. Attention, tu finger batu, ça va être. Bolimbisi nzambene aleki nyonso nzambene aleki nyonso voilà nzambe mokonzi bande kono o batikali na clash o pesa un message nini te mutu nso pesa conseil ba ayeso finganga donc voilà tara na so muta munene na ba maladie faute. Merci beaucoup. Voilà, je vous confirme que ndeko na biso azonio kwama Azonio Kwama, même moi, on a fandi na ye awa et zo salanga pasi. Même nga na fandi na ye awa et zo salanga pasi. Babilo misumu eto chango na vidéo ezalité parce que so peto chango risque YouTube pe ako katanga, ako bloquenga, bako créer nga ba problème mo boy. Alors ezali vraiment quito côté. Ils a vraiment quito côté pour l'amour de Dieu, vous qui avez le temps, yako prier. Vous qui avez un bon cœur pour nako aider. Elle est là, elle a besoin de vos soutiens. J'en profite pour dire un grand merci na ba orientation oyo ba maman ba tchana banzela na ngai maman Zozo la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Merci beaucoup maman. Je resterai comme ça comme la kisanga déjà nzela wana maman Deborah Lubanda kilo mère à Calgary. Merci beaucoup maman. Maman Bijon Ketani, merci maman. Naebi ete pembe na bino buzoba ekozalate salite ekozalate. Nene Wechi depuis quelque part Fifi Wechi la star. Kim Kimura double K, Lisette Kuluma, Tata Mosia Banananga, merci beaucoup pour notre passage conseil na bino Bayenion Sobokolanda biso na bisika ezwame bino Nzambe azala na bino Eliane Kazimoto bon délivre et puis pour finir Nakanisi Blandine Tatala Nzambe azala na bino Saratola
tokutana toki déjà stade de martyr na stand kuna tout le comment sa inauguration. Allez, merci.